place nyonso batie sini wana ta batiaki sini wana ezalaki nango sini ya mabete moto moko akosala hôpital na ye alobi akosalelanga sini o miso mona batiaka nyoka batie nzete na kati misusu batiaka nyoka batie coupe misusu batiaka nyoka batie étoile misusu batiaka nyoka batie ronde apazandoki oki okuta na pharmacien paza occultiste yeba ka parti na ye aza connecté na bandoki ya famille na yo opesi ordonnance atangi azwi bakisi kopesa opeso na misu koli ekoti ozomona sikoyo tango koli ekoti yo ozwi kisi wana okeba chubi yo kisi wana tango kaka ozwi kisi wana mbala moko makambo change ya nyoka batie likolo ebimi esi nyoka c'est-à-dire est wana ebimi c'est Satan donc Satan ndaye kosani ayi ko barrer Jésus donc esika oyo Satan azali Jésus Christ qui quoi kota makolote pona ko bikisa bateke bazana ba caméra caché moko batela bango ozo comprendre tangu siko ya zotambola bandoki ya famille na yo bandoki ya quartier no monde à ténèbres ba yebi bisika yo zo kota bisika yo zo kende ba moni ozo kota na hôpital tangu kota na hôpital wana et l'autre elle bosse signe ya monde à ténèbres en hôpital wana wanto kwa ko simba go sima. Shalom, shalom, cher Internet, bienvenue dans notre émission Les Ténèbres à la Lumière. Aujourd'hui, nous sommes venus encore avec un nouveau numéro, toujours avec l'homme des dieux, l'évangéliste Vasco. Nous allons lui poser des questions par rapport à vos demandes que vous avez demandées. Sur ce, je dis shalom, homme des dieux. Shalom. Bonne santé, papa. Santé, ça bien. Le lot de Jesus, on a quelques séries de questions par rapport à l'Internet. Vous va poser sur la question. Est-ce que vous récapituler un peu par rapport à l'émission précédente de Salaki, ni autre juste un petit mot par rapport à l'émission précédente? Bon, tolobelaki makambo belé, tolobelaki bateau bataki likia na huile d'olive. Ndenge nini tokende kokota na ndako ya pasteur wa poto bomaye po ando sambela nzambe makasi ba pe so mission ko bomaye. Tokoti na ndako na ye, tomoni ye pe, tolengi to bomaye to ko pusa pembe na ete to mona makila. Donc era mission elinge ko katolinga to bimato ko kaisiko bimate na kata chambre na ye. Nde to invoka ki Lucifer au lieu Lucifer aya ko intervenir biso sur place atindi biso lo bibotala na kata god ya mwasi na ye bokomona bulangi moko huile d'olive zawana bozwa yango bo invoquer ba esprit ya monde ya Samadrogo tombo ko invoquer ba pesa bino passage bo sopa huile d'olive wana na sima ya chambre wana comme ça ko fungola bino li doso ba mpoko boko bima nde to sala kila to bima na kata ndako wana à cause ya huile d'olive nde epesaki biso possibilité ya kobima na kati ndako wana donc tobima pona huile d'olive donc moni batebe bosa huile d'olive bit saka non huile d'olive ezali moko ya biloko na biso ténèbres donc loko les moko ya biloko na biso ténèbres yeba ke monde à ténèbres esika o yesuki soke moni eloko nango moko yango nde mutekozala favorable. Donc puisque moi si à pasteur na pasteur on ta baeba ki na bango te ke huile d'olive za kamabe mais yango ne mute fungola biso porte ko bima omoni de loko tolobele mo moke yango voilà surtout ko tina kati vraiment maman likamulelo papa l'autre fois tolobelaki vraiment makambo belé sur cimetière makambo belé le baki mais on le qui vraiment hôpital té. Est-ce que vous pouvez expliquer biso nini où se passe à na hôpital parce que tout le monde a bébé kokufa par exemple romona mutu ba qui na maladie kaka muki boya kufi mais et là nini se passe à vraiment na hôpital et puis on peut expliquer biso est-ce que na monde bino bozala qu'est-ce que ba docteur pe bazala ka na kati ba monde wana bon docteur mais docteur presque docteur ben na loba na émission moko wa tant na comme na suka zaki na docteur mon apesaka kisi tant pema na pesa bana nzamba balanda to sala pena yo
pe me comme mukusa vana kutana Yesu Kristo docteur moko yaki ni infirmier mais na pesa ke kisi na pesa kai abandele ko lata manette magique en tout ça là qu'on a ba poso ya nzoto ya bato ozomona soka lati azomona maladie nyonso omoni azomona maladie nyonso ezakatsa bato donc ba docteur bazalaka presque la plupart c'est 100% ba docteur 95% baza bo kiltiste donc il y a 5% de batambola na obanga nzambe pe nzambe a sale la kabango oko remarko koti na hôpital mwana zobela tonde kwa zobela okomona bengi pasteur pour sambela docteur moko na ka to infirmier moko za ka komo boya komo sonsa pasteur wana atombo ki asili ke wa kota bata ba kota te bo akomo telema mais bato pamba bazokota zoloba te mettons pasteur akota sambela okomona munganga wana tomboki donc azali moko ya bokiltiste donc à comprendre que kinzambe azobotola am moko o balingi babotola lokolo li o fungoli likambo yo tikana kota pena na kati ya bozindo siko ya makambo tali l'hôpital. Oui, avant au kota na kati ya bozindo mais est-ce que ba docteur nyo surtout ba boya parce que signe yango na relaxer que docteur oza na kati ya mona mobili si pasteur aye au centre de la mais yango na lobiki na lingi na kota na kati ya profondeur ya hôpital omoni hôpital to bana hôpital po to lobela pe ba pharmacie hôpital ndengo moni hôpital wana na lobaka ngona ba mission ernyoso ndoki ya famille azoluka kolia mutu esika oyo kiltiste azali esika oyo ndoki azali azo travailler wana yeba ke ndoki ya famille na yo akwa associer mutu oyo azo travailler wana soki azali okiltiste yango moni mutu muso akota ki hôpital muso akota ki na ya kende kozwa traitement momoni ke ka ebouleversé ye dire na dire wana umelita kati mutema bato bazoka mo balobi mais muto ya tambola ki na ye awa boye azaki nzoto makasi kaka ki hôpital asalisa ba examen to azwa traitement ka ye dire eza nini pendant muto ya hôpital akoti asalis pendant asalisa ba examen tango ça ba examen ba ko so somba tonga somba boy tango kende ko somba monde ya ténèbres et monaka mutu na 2 secondes bando kia famille na yo baza ko capter yo c'est parce que balatisa yo déjà bouiboui ezali fil d'araignée o batela yo caméra moko boelandela kayo tala ezana bana na nzambe belé batela bango ba caméra cachée o elandela ka bango bazo tambola na bango bazo miye bateke bazana ba caméra cachée moko batela bango ozo comprendre tangu siko ya zo tambola bandoki ya famille na yo bandoki ya quartier no monde à ténèbres ba yebi bisika yo zo kota bisika yo kende ba moni yo zo kota na hôpital tango kota na hôpital wana et lo kwa liboso signe ya monde à ténèbres na hôpital wana wanto kwa ko simba go sima tango kote soki ba trouver na kati hôpital wana ezana ndoki moko za na kati wana sala ka wana to ezali na no kiltiste moko za docteur sala ka wana directement ba ko consulter ba na appel o ba benga naka ba ko benga imbala moko même matin na moi makambo na zolo ba esala maka même matin na moi ozomona ba bengi déjà tango ba ko benga yo koti na hôpital wana ke salsa ba examen ba biso pesa mbongo bosomba tonga boso okepo monike bosombe pena tonga ya bien yo moko pena osombe yango to yaki na moto bisombelanga tonga to pharmacien peut-être somba osombi tonga bien tango zo ya na tonga wana na maboko na yo opesi munganga wana directement zo koma na maboko na ye tonka ke komi na 2 secondes à partir miso akoti tonga na koli tango kota tonga na koli koya chub abendio swati makila na tonga wana kolu akotisi wana eza koli ya sida kolu akotisi eza koli ya cancer ya cœur kolu akotisi wana eza koli ya sida ya kindoki omoni ba bendi yo bwe bazui bon to se examen wa ozwa herboy tanto koti na kati hôpital wana bakomi bakisi boke kosomba bakisi boke kosomba bakisi wana boye nango antenne na bandoki ozanza a communication na bandoki ya famille na yo po eloko moko esala makate sa bandoki ya famille no bayeba yango na lobaka umbitumbo ozomona koloba to ndoki ya quartier o mutubwe non bandoki ya famille na yo nde mutu bazalaka première
ba antenne ya diable pa na yo pona koluka ko bomayo ozomona porte d'entrée auto bengi ba antenne ozomona première antenne ya diable izabando ka famille donc mutu moko na famille kanda signaka ata baza 20 mais moko ko signer ata ba côté Renault 30 mais moko ko signer ka po mutu akufa omoni osombi bakisi bomoni mutu atambola ki ba hôpital ba bilo photo perfusé boy bo sombi bakisi munganga wana oyo azoya na bakisi wana panda zoya na bakisi ya bo pesie tango bozo pesie na misu na botele bi bo na nengo sa makambo nyonso na misu wana kolia kindoki deje ute na famille na yo à partir ya misu akota ngona bakisi wana donc eza connexion OK directement tango bazo zo bakisi wana bazo kotiso na nzoto alors okomona mutu bakoti bakisi bazongisi mai boye baba aussitôt se changer Quel grave, il faut côté coma. Quel grave, il faut pas transférer parce que kolia kindoki et pesami kaka pa munganga na zandoki kolia kindoki pesami pa docteur wana azandoki koli wane uti na famille na yo yango bana na nzambe oza maladi bondela nzambe Yesu Kristo nde azali kisi ya liboso na kati ya vi na biso bana na nzambe oza maladi bondela nzambe likambo nyonso ekomelo tsa nzambe liboso olingi kozwa kisi traitement kosomba meme kisi bondela nzambe kawana omoni ezali même na ba pharmacie OK oza malade osesa ki ba examen bakomeli yo kisi okesomba na pharmacie oki kokuta na pharmacien wana pazandoki oki kokuta na pharmacien paza okiltiste yeba ka parti na ye aza connecté na bandoki ya famille na yo opesi ordonnance atangi azwi bakisi kopesa opeso na misu koli ekoti ozomona sikoyo tango koli ekoti yo zwi kisi wana okeba chubi yo kisi wana tango kaka ozwi kisi wana mbala moko makambo changer puisque kisi wana ekoti koli ya kindoki koli wana eza na sida koli wana eza na cancer koli wana ezali na sida koli wana ezali na ba maladie chronique nyonso na kati nango oyo ekosala ke yobika to kufa surtout na ba maladie moko vite oyo yaka na vitesse ya makasi koli wana ezali na maladie ya rein koli wana yango moni bato ebele bazozwa maladie ya ba rein azomitala bonga na melaka mai mingi naliaka mbika mingi me nakotombe na maladie ondengene nga nazalaka mobulu te nazwi sida ondengene omoni ke mobali akufi na sida mais moi c'est il lelo azali moi c'est akufa na sida mais mobali ti lelo azali ozo comprendre c'est parce que osombaki kisi na kati ya pharmacie okende kozwa traitement na kati hôpital okutanaki na bantene na bandoki kuna sikoyo nalingi na zinda na bozindo siko likambo etali hôpital na ba pharmacie ke eza ya nani eza ya diable nazozinda siko na nini wana tozali na 3 reines de la nature. OK. Numéro 1, il y a 3 reines de la nature. Ezali KDC Asikempio. Asikempio. KDC wana Asikempio ye wana kaka Lucifer. Omoni oui, eza kombo Lucifer. À peu près rose on a combien de noms? Bon, Lucifer azanaba combo ebele, mais vrai combo na c'est démon. OK. Puisque ayebisaki biso lobi monde eza monde tezaye démon. Bato nyonso bazana kati ya mokili oyo bazaya ye. Eza lokola ndengo zomona ndenge ozabwe kombo na ye mama Clémentine, mais wana kombo mosusu tosenga o babenga kayo. Donc eza ba terme moko oyo se partager nango na ba na ki journaliste elo ko émission to sala oyo kombo émission yo ezalaka émission hein ba surnom donc kombo émission oyo ezalaka des ténèbres à la lumière ozomona donc ezaloko la ba bon surtout benga ngo na mokili ba surnom mais za pena ba surnom te ba service na ye ozo comprendre na kati ya ba service oyo à travailler kayango à communication na Marie Maïguel na 4 démons ya mikuse oyo ba pesa ka ba kacha 66 bazana département na privé ya
il y a bon il y a ce qui va religion il y a Indushiva à travailler à Kanabango. Vous comprenez? Sikoyo nakati ya 3 reines de la nature. Tozali na Marie Maïguel, tozali na Madame Jacqueline. Okomona na kati ya toilette nyonso, na kati hôpital nyonso, toilette yali. Toilette nyonso oza na kati hôpital eza pona communication nyonso ezala ya bandoki. Ezala ya banganga, ezala ya ba charlatan, ezala ya ba féticheur, ezala ba satanique, ya ba charlatan. Communication na bango eza na kati ya toilette. Po bazala a relier na ba occultiste o bosa na kati hôpital. Po bazala a relier na bandoki o bosa na kati hôpital. Liaison wana salama à partir ya communication à boîte postale ou eza na toilette ya hôpital wana. Okay. Sikoyo na Marie Maïguel bazali na ye c'est parce que monde astral yango des a prison. Donc na kati ya 3 reines de la nature oyo ya KDC oyo. KDC wana eza association ya 3 reines de la nature. Oyo ozwi Lucifer, ozwi Marie Maïguel, ozwi na Madame Jacqueline. 3 reines wana bango wana. Oyo bazo sala ke non monde ezala détruire na nzela ya maladie. Okoye basikoyo nini? Na kati ya hôpital nyonso. Okomona ezali na sini moko. Sini moko ezali wana okomona bataka nyoka. Bate coupe na zoya. Bate nyoka, bate coupe. Na lingi bana na nzambe ba comprendre awa bien. Omoni esika ba sirene bayali soki ezali na prince moko azawana. Ba sirène wana bakobenga bango na pluriel. Tokoloba yango so 3 reines te, tokoloba roi ya nature, c'est Lucifer. OK. Vous comprenez? Alors na kati ya sini wana okomona batia nyoka. Nyoka wana bate coupe. Et ali signe ya monde à ténèbres. Nyoka wana ozomona wana place nyonso batie sini wana ta batiaki sini wana ezalaki nango sini ya mabete moto moko akosala hôpital na ye alobi yakosala nga sini o miso mona batiaka nyoka batie nzete na kati miso batiaka nyoka batie coupe miso batiaka nyoka batie étoile miso batiaka nyoka batie rondre moto atie na ya yebite tango atie yango lokola tie sini wana na époque wana ezalaki ya biso ya ténèbres directement les 3 reines de la nature wana bakoya kovanda wana o ezali Lucifer, Marie Maïguel na Madame Jacqueline. Bakoya kovanda po bangonde bazali base ya ko détruire vie ya bato. Bakoya kovanda na kati ya sini wana. Nyoka wana tongo baba bakoya kovanda wana ekobanda kopsala basine ekobanda ko bouger. Okoyoka mukolo moko komona hôpital wana ekomi kolandisa bato na kokufa. Mutu wana tango azoya kokota zoya sans Jésus-Christ. Nyoka wana yepena dodie tan abete mbamo caché. Caché wana ya koleka na battoir ya kufa. Muta koti na hôpital wana tonka bako perfuser muke muta sali nini akufi. Ah hôpital wana bat bako mokufa mingi. Ah hôpital wana mikolo ezaka kabaliwe zolandana à partir ya serpent wana. Pour être serpent wana ezali Lucifer mobimba. Yoka na ebisayo. Omoni lelo bana na nzambe bazo comprendre te. Diable asale loko moko te. Aimitaka kaka oya nzambe asala. Nzamba lobi na Moïse. Lokola bana ya Israël bakomi kobela. Sala nyoka moko elembo ya nyoka moko telimisa yango ba oyo nyonso bakotala bakosala nini bakobika. Alors batu babandi kotala nyoka wana ata baswaki na nyoka atozalaki na maladi nini so talika ka nyoka wana ya motau osali nini obiki. Sikoyo diable pe lokola yali serpent
akotaka na serpent à se manifester kaka na même eloko wana donc a imiter eloko wana soki lelo mutu akomi kosala eloko wana akomi kopratique eloko wana akomi kotia eloko wana na porte ndako na ye hôpital na ya pharmacie na ye ata atiaka yango na kozanga koyeba ata azalaki na occultiste te yebaki eloko wana ekosala nini obengi milimo wana eza lokola bato ebele ndenge baza boye milimo mabe vai nango me bango bazobenga ye ozomona sans le savoir mikuwa bato basali nango na banyovi mikuwa bato basali nango na ba brillant mikuwa bato basali nango na ba poudre yo zo yango tondisi nyovi na elongo tondisi poudre wana omoni ke molimo mabe vandi mais o tobenga na nga siko na prière Yé le soir zobenga li susu na nyovi apako mais nyovi apako li wana eza ya bisot directement milimo mabe sayeni eye koti omoni sini wana batu ba recommander ngo na monde ya ténèbres eza bokeltiste puisque monde ya ténèbres tanyo so basala ka réunion na butu babimisa toujours makambo sika o ba ko multiplier pour na ko détruire vie ya bana na nzambe mutu o moni KDC oyo KDC Oyo ezali association ya bokeltiste les dieux de médecine Oyo. Ah bon? Nde ba recommander bango à partir monde à ténèbres bokende bopitel nyonso ozo sama na mokili pona kobikisa bato botaba caché wana. Okomona misu batia croix bazunyo kalikoro baseni babare. Donc bazola kisake signe ya croix ezali signe ya résurrection on Nzambe alongaki. Mais pourquoi bazui signe ya nyoka batie likolo bimi S? Nyoka c'est-à-dire S wane bimi c'est Satan. Donc Satan d'ailleurs ko sani ko barrer Jésus. Donc esika oyo Satan azali. Jésus Christ qui kwa ko tsama kolote pona ko bikisa. Et même dans Romains chapitre 3, 23, Bible lobi ango, tous son péché et sont prouvés de la gloire de Dieu. Place milimo mabezali masumu yali, nguya na Yesu Christ kitakawana te Saint-Esprit ko makawana te. Est-ce que vous comprenez ngai? Donc si ni wana monaka ya banyoka wana ya hôpital wana ya ba pharmacie wana même utake ko somba kisi na pharmacie bien aimé ozolandanga mbongo ya yo moko meboteli oliwa oke somba kisi na pharmacie bondela nzambe tango zokende ko somba osombi yango yepo batu bo bondela nzambe kaka kisi wana ozanango ozokota wana bamoni déjà ke bandoki ya famino bazoluka yo à partir ya association oyo ya KDC oyo les rois de la nature oyo ba mettre nango les trois reines wana les rois na de reines wana les trois reines wana bako sangana vous comprenez bako sangana bamoni déjà Clémentine bandoka famille ba luka bazo ba ko kete yeyo azoya bango esi baebi bandoka famille de bazotelo na caméra ba communiquer bango tangu yo koti na pharmacie wana okoki kozwa pe caché mbala moko ya battoir ya kufa balection na battoir pona kobomayo mbala moko ou soit tango koti osombi bakisi wana nyoka wana bimaka bimi pena na bakisi wana nda mais muto atekeli yo azane ndokite azapo kiltisate à partir nyoka na beti caché na bakisi wana tango yo kei vie de prière ezate avant batobolo kiso ebino nzambe to tielo boko batobelio kisi batobola yo lelo botela o malade belé kisi batobola yo yango lelo place wane bota pote kaukakate kisi batobola yo evimbisa yo makolo kisi batobola yo multiplier maladi moko kati na yo traitement kenda kozwa ezaki nangwa maladi ya moke omoni maladi se multiplier et meme mutu na kufa à partir ya ba service banyoka ba osala sikoyo banyoka wana ozomona même na pharmacie même na hôpital ezape na ba service sala ka ya tire clientèle okomona pharmacie mosusu batu plein mais boteka kisi cher mais où est-ce pembe nango bote kana bango kisi moins cher momo na batu bazate nyoka wana poza pharmacie bokiltiste nyoka wana nde mutazo sala nini azobendaka ozolanda alors batu nyonso bazokota wana alléluia bazo premièrement bakacha 66 pour bazangi Jésus Christ et puis nyoka wana tabandoka fano bango bakanaki bango te azobeta bango ba veine ya kufa azobeta bango ba veine ya maladie et se multiplier na nzoto bato yango moni mutu moko mona azwa cancer à matrice
cancer on a zongwa ngana ki libumo passe na kendo somba ka papa verine ya pambo esi sanga libumo mais ndenge ni se multiplier comme cancer ndenge ni se multiplier ba règle na ngezo bimal susté OK ko tel so ba myome banda ko opérer yo myome wana zonga ka banda ko opérer kyste wana zonga ka oko kanga pe bandoki na famille te caché zo mona ya nyoka wana les trois reins de la nature donc kadesi oyo bazala ki bo cultiste ba recommandaki bango na kati ya monde à ténèbres ba beta ba caché oyo na hôpital nyonso na ba pharmacie nyonso ndo monitina ya hôpital wana vraiment na tigelo vraiment tant au loba pour expliquer biso tout cela vraiment na une très grande compréhension mais papa pour nous les enfants de Dieu toko sala nini pour na ko éviter ba bilo connaissance parce que biso nyonso to bela ka oye bande nini ke oeza pharmacie à bandoki ou soit hôpital à bandoki pour la biso bana nzambe précaution ni toko sala pour que tous ala épargner na kati ya Jean chapitre 8 verset 32 Bible lobi bokoyeba bosolo e bosolo ekokangola bino amen eloko liboso nzamba pie biso don gratuit ezaka ka Yesu Kristo eloko ekobomba yo à part makila na Yesu Kristo eloko ekobomba ote makila na Yesu Kristo ekobomba na nzela moko soko fungoli motemo yambie lokwa mokonzi pe mobikisi otamboli na kobanga ye nde Yesu Kristo ako protéger yo bisika nyonso koniata ndenga lobi na Josué chapitre 1 verset 2 à 3 lobi esika nyonso boniati epesameli bino donc moto aza na Yesu Kristo esika nyonso anyati soka nyati yango mpona okesala masumu te po moni monde à ténèbres azoyeba nanu vie ya moto à partir makanisi pe ya moto ozomona ayebi ke mwana na nzambe ake na hôpital ake kolongola nezemi te abondelaki na ye makila Yesu Kristo eko protéger mais oke kolongola zemi association bokiltiste wana KDC wana les trois reins de la nature bamoni yango direct oke longola zemi babeti ovene wana o mutu akenda olongola zemi docteur wana ka champion olongola zemi mutu akufa alongoli zemi akufi ozomona eza à partir yeloko donc bato batambola kaka na vie à répatance soko tambola na vie à répatance makila na Yesu Kristo nde kosala nini ekozipa yo na kati na makambo nyonso. Amen. Je crois que vraiment au expliquer qu'ils sont à long et à large. De passer la question on va poser dans ma chère internet na biso que au expliquer bango comment baroki ko détecter un vrai pasteur, un faux pasteur. Et en plus, comment tu as l'église où il y a malamu, l'église où il y a ma vie. Bon, na mukanda na mwa mukuse okoye banzete na nzete na mbuma na yango na bandela kakoloba na bana na nzambo botuli motuna oyo kombo na Yesu Kristo eza nango na maite eza na mungwa te eza na mafuta te toti koloba wane bandeli bomona ki to kangami na kata chambre pasteur to koka ko bimate mais laissez faire à l'accès biso bibotala na god moi ce huile d'olive yali c'est parce que pasteur on azaki na kozanga koyeba ozomona nzamba nde ko utiliser mazalaki na kozanga koyeba omoni huile d'olive nde sauva biso to bimaki na kata ndako mais to koke ko boma pasteur wana te lelo soka yoki témoignage o pe na yebi mutu de nzamba zo bundele bongo poza na mission na nzambe soki mutu atambola na obanga ye mazana kozanga koyeba net ne loko moko mokili ke loko ezaboye ozomona osela nzamba kutinda ka molimo mo centre ko révéler omoni akotika kosela ba wili wana yo yeba kino to sela wili mozana bomoi ozanzo to makasi po nzamba lingio tango yoki tika kosela ba wili do église nyonso mona pro pasteur ya mbayo ifo senga yo droit osomba jeton eza ya nzambe te église nyonso mona pasteur ayambaka na rendez-vous eza ya nzambe te église nyonso mona batekaka ba mai batekaka ba mafuta ba sucré ba citron ba nini eza nango ya nzambe te donc église ya nzambe yana pratique moko te tambola kaka na kobanga Yesu Kristo zala na vie de prière zala na vie ya kosalela nzambe molimo mo santo yenda za meilleur facilitateur ya lingaka place masumu ezate akoya kovanda kati na yo akosalelo ya koleka. Merci beaucoup. Avant que toi aussi ça papa est-ce que dans le va tout ça pour la émission à l'élo
bon liloba suki ezaka kabana na nzambe bobongola mitema koya na Yesu Kristo komi pembeni boyamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi puisque lifelo yali ekotika la koleka te lola pe ezali ekotika la koleka te mais masumu echanzise biso destination te toutaki na éternité pa na nzambe tozonga na éternité tokozonga ngo na nzela repentance mais tokokota na lifelo pe za éternité komo toani kosilaka te tokokota na lifelo aka na nzela lisumu soko lobi ngai nazia na sala likambo bwe pona bongwa na lobi soki liwe kuti yo kaka sikoyo place le kozala wapi po Bible lobi na Matthieu chapitre 6 verset 27 nani kati na biso pona komitungisa na ye akoki kobakisa ata une seconde kati na bomoi na ye soki na makambo ya mike tokokoka te tina nini tomitungisa do esiko yali bongola motema na bondeli pona bino nzamba lola nzambe na bolingo nzambe na nguya tobandaki na yo na kati na émission oyo lokola alpha pe tosukino lokola omega tikete bana no nyonso balandi émission oyo nyonso bazwaki bakisi ya mabe et multipliaki maladi kati na bango na ngonga o bazolanda émission oyo nzambe tikete makila na yo bamelango lokola kisi eleka na kobimisa nyonso basidi ya bandoki o epesa bango maladi na banzoto na bango basukola makila na yo nzambe elongola bango ba masque de vieillesse elongola bango bilamba échec elongola bango bilamba bo pauvreté elongola bango bilamba stérilité elatisa bango bilamba ya lokumu yango ndezali bilemba ya esengo na Yesu Kristo pwete yondo zali ngolu kati na biso yondo zali esengo na biso opesi biso esengo o ezabomoi eleki bisengo nyonso na kombo na Yesu Kristo pwete na mona na kati na mokili oyo mutu asombi mutuka abandi kotambola na mutuka na komi kosepela po esengo na yeza ya mutuka wana masali accident mutuka ebomiye wapi esengo ya mokili oyo nzambe na mona mutu asali mariage asepeli na mariage wana pasali orke mwasi wana zalaki na sida eske orke mobali wapazaki na sida bakufi pote libala ezaki eloko ya mokili wapi esengo ya libala mais esengo oyo pesi biso nzambe tozwi ngolu yango nde ezali pema oyo opesi biso yo fele maladi partage na biso te kufa partage na biso te kolela partage na biso te partage na biso uti na molimo mosanto na yo na récite ko uti epai na yo poete yo pesaka yesengo pe oyo ebatelaka biso oyo pe mema biso na éternité na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso amen. Topesi na pesi numéro olingi kobenga numéro ezali 081 43 30 475 numéro eza 081 43 30 475 eza pa affiché wana o eza chaîne na biso to côté émission to sala pe émission moko ya français pour mingi ba ko appeler ngala tendenge bo mo to ndo sala na ebandena mama Lisette mais non na makambo ya campagne na ya ki députation soko moni député national andimi ko sala émission pour bana na nzambe babongola mitema yebake Yesu azana bomo epo Yesu asengi humilité nzamba za pona batakomi kitisa aza pona orgueillité donc soko za la kamwana na nzambo za pasteur za kana orgueillé bongola mutema na yo po mukolo Yesu akoya place no ko za la moto donc na pesi pe mama Clémentine ye mbote na pesi mama Anne mamu national na Angleterre mbote na pesi pe mama Anne mbote exaucé Mama Doris na pesi mbote mama Nadine mbote Mela Mbongo papa Fleury nzamba pambola bino. OK to comme comment na suka na pesi mbote na ma sœur nanga vraiment na zane cérémonie ya yambaye lelo auti kumbashi zoyeko oko zoyete caméra mi zoye apesi atabo voter yazana batu bande konyoso bolandanga na Kasai o bolingaka évangéliste na bino bolingaka nzambe évangéliste kombone Yesu Kristo poto wana nzambe mosuste évangéliste na bino la bonne nouvelle pe wana azwa campagne na Kasai donc kombo na ye Lisette Kanku Pungu do bo voter ye wana nzamba pambola bino na PCP mbote mingi na maman Angèle Sola esika kozali ezaka dominer vraiment ya ye na ko inviter pe bino boye bile na kati ya restaurant Jadodi et chez papa Sola
beaucoup de bisous à ton maman. Et Bambo te belé na Andy, Vision, Batignon Oyo, Baza vraiment abonné à ta chaîne à Biso à DVM. Vraiment, tout le monde a mis Shalom.